Bonjour, bonjour la famille, bon matin, bon matin, bon matin, bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote Ebele, Bisika Bizubino, toujours quand en mode Adidas. Voilà, Bambote Ebele, Topesipe na artiste na biso, Oyo Kalate, Akosepelisa biso, Ferigola, na mode Kakaya Adidas. Vraiment, bonjour. Shalom, nova homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom, bisika bizubino, boboto bondeko, nakacha mabota nabino. J'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte bien. Aujourd'hui c'est lundi, voilà donc le 4 mars, hein, voilà, donc comme déjà le 4 mars, j'espère que vous allez bien, moi aussi vraiment très bien. Topesi bayenge na bande connexion bundu dia Congo na église ya PV ya Longo oyo baute kusala nyonso bakundaki ni mwana semi vraiment que la terre de Manyanga hein et puis et yambaye parce que bakundaki ye bauti ko bakunzie na mboka na ye place ye auta voilà comme la tradition nous oblige voilà donc bande konanga na ye bino mo pe bomonyango na ba réseaux sociaux sango ya mawa na lobino na koyi koleka yango pe ndengwana te tomeka kolamisa conscience parce que na pena bato ebele ya bangolaise batalaka nga balingaka nga makasi alors vraiment esali pasi na mawa kande na yebisaka bino vraiment mokili ezaka compliqué komona ndeko mwana jeune garçon oyo aza nanu na fleur d'âge oyo azoluka vie azobundana baboma ye na Angola na modèle babomaki ye koleka même konyoka et puis na comprendre te esika bande koboma ye ata mutu moko te azalaki wana a défendre ye alobaki te mwana mobali oyo aza kuluna te mwana mobali oyo toyebi ye aza frère na église botika boyoka ye mutu moko azalaki te comme si esika mo bayokanaki ke mutu moko akoya abengaki na soya ale balobi ke tanga kokoma opesi ka cri d'alarme biso toye tobomi ye vraiment bandeko nanga kolala kolamuka epesamelaka moto nyonso te baimage eza awa vraiment baimage eza awa ndeko mwasi acheki yango bona yebi te eza nde na Facebook Facebook eza mwa mobulu voilà ezaki nde na Facebook tamse kofungwama totala nano efungwami quand même est-ce qu'ils sont voilà son yango oyo voilà toyoka ye boyoka micro ya siti ya bofongi ifoku tozalaki wana toujours totambolaki tolanda mama landu finese na micro na biso tozonga toexplike bino koma baser ya Kristo bamarchaki lobi bamodiraki famille ya fille wana tina 4e génération baser na Kristo bamarchaki basalaki marche bakoti na mai ya potopoto na Bible na maboko baza kolela nzambe akota likambo na bango. La fille sera maudite jusqu'à la 4e génération parce que abomi mu abomi ayembaka oh biso nyonso tomoni ndeko na biso Kalebi vraiment ndenge boyoki akufeli na Petre Angola na Frère Kangola akendaki kosenga niongo epai ya mosa wana oyo boyoki na kombo ya Solange niongo ya nini niongo yango nde adefisaki eloko te kasi adefisaki ye soki babetaka bapare foot ye abetaka mpe pare foot abetaki ameli kwanza alobongaki ekozwa mbongo era eleki soki 2 ou 3 jours ake kozwa mbongo eboti incompréhension ndeko Caleb alobi na mosa wana kombo na ye Solange ke na kozwa yo telefone te le jour okoya kopesa nga mbongo bona kopesa yo telefone wana na moyi ezalaki na butu te mpo bato bandaki kolanda bazalaki wana bokotuna mama yo ozalaki wana te nazalaki wana te me ndeko Caleb bayembaka na bana na ngai na leki na ngai Patrick auta Afrique du Sud
azwi téléphone kaka azwi téléphone Solange agangi Katunu oyebi oza na ngola mama na Solange tambe abandi koganga na makasi Katunu talaka mitu ya pauvre angolano ndenge koma na yango Katunu bazosala biso pasi mais yo oyoki ke babeleli mutu Katunu mutu yango mpe Katunu ye wana eprele faza na telefone na maboko pauvre ebimi mutu na mutu eloko nyonso asimbaki abomeli yango Caleb frère Caleb mwana bato Caleb babeti Caleb na niveau moko ya pasi kino emine na liwa ndenge bomoni eloko epesi biso pasi Caleb aza musicien akendaka mpe koyemba kuna na église Solange na mama ne basambelaka mama Solange ayebi Caleb très bien mais abeleli Caleb Katunu eloko ya pasi yango wana donc bato mingi bazopesa bainfo ya mabe oyo azalaki na moradu na ye ve aza na moradu na ye te azalaki na moradu na ye te Solange na mama na ye babeleli Katunu ale biso mpe pauvre Congo angolano tokontrolaka te mbala bako totie maboko na frère Kalebi akufi aza lisusu na bomoi te ndenge tomoni wana bato babelelaki ye nde moyibi oyo bakende kodefa ye soki bakonti na bango wana babengaka ya Paris Foot yo oyebi yango esalama eza awa na Angola nde makambo yango esalami na Fresque Angola na Petra Angoli wana muito obrigado merci beaucoup oyo nga nayebi mwa moke yango wana Nzambe apambola yo kotya songisongi makasi te voilà donc bandeko na ngai ndeko mobali ka nde boyoki babetaka baje basalaka makambo fo moto adébrouiller dans la vie place nyonso ozali ezalaka na makambo moto akoki kosala mpona fo kodébrouiller ndenge biso toolamuka na ntongo boye toza kokende mosala toza kokota YouTube toza kodébrouiller parce que la vie c'est comme ça soko okangi maboko okolia nini okomela nini ndenge okosomba ta polo na ya kitoko ya Adidas ya ura ezala pasi quoi alors bandeko nanga ndeko mobali azali na ye kaka congolais oyo bakenda kovanda kuna bakongolais baza mélange na bazombo banini alors place bavandaka kuna mwana mwasi azalaki na niongo na ye yaya basambelaka église moko na ye mwana mwasi wana na mama na bango bandeko tolingani te tolingani te même na kati ya baeglise amour eza lisu te amour eza te munyoso awela profit na ye talaka awelelaki profit na ye tanga monike na ana niongo ya bato ya 1000 kwanza garçon azokende pesa asengaka ye na église bayokani yaka na ndako akende na ndako na bango akende boye alobi naza nango tabi tanga aza nango te arrache telefone na maboko oyo azalaki nanga bi na okende na telefone na yo tanga linga bando bima kaka boye bala moko bango bakangi kombo na bango boyoki wana ekimi nango kutu donc elakisi kuluna mais na parmi bato wana bazalaki wana j'espère que bamsu mpe bayebaki ke frère Caleb opo ayembaka na ngola ayebani bayebaki ke aza na ye kuluna te mais lokola bazalaki bato ya quartier moko bayebi ke garçon asalaka bacope na ye bien ya mbongo na bajaloux bazalaki wana na baoyo mpe bazalaki na baniongo na ye misusu mpe kaka na quartier balobi toprofite kaka toboma ye tobeta ye bandeko babetaki ye moto akokotela aza te polisi te moto akokotela aza te en tout cas bandeko nanga bapays ya Afrique nga nazomona pays moko te o Angola Congo Brazzaville o soki Sénégal o pays moko te Afrique tokobeta tolobi ke pays oyo eza vraiment développé pays oyo eza na baloi pays oyo eza boye oyebi ke eza te même en Afrique du Sud bakoma kobeta bato boye même omonaka na Maroc wana Congolais akoma neti eloko moko boye ya pamba na miso ya bato entre-temps olie biso moko sikoto lakisa ta bolingo omwa mpe bato babetaki ye wana mpe na kati bakongole mpe mosusu baza na bango
Doto longoli bolingo na kati ya ma vie na biso. Garçon ya moins de 30 ans de mwana bo betie aza na force te aleti akufi. Siko yo ndeko mwasi, yo ndeko mobali o sali makambo ya ndenge wana ya koboma mwana mobali ko longola ye pema ko vraiment likola 1000 kwanza. Ete ya pe bato bokina kosenga banyongo, ete ya pe bino bato bopesa bato banyongo. Na bamboka lokola bafriki wana, tengo odefisa mutu, zala vraiment na assurance ke mutu aza mutu malamu. Parce que kolongwa yo moko longwe, ok iti na ndako ya bato, kosenga nyongo, bandiko ezalaka na ba risque. Memi na poto awa, surtout ba nyongo ezakaka toyokani oyeko tikela ngai loko oyeko na toyokani defisa ngai to kuta na kwe opesinga bandeko na oshite na beta bino lisolo leka na Denmark. Mwasi moko ya burundaise toyebana na très bien. Tengo na makambo ezate o Burundi o Rwanda te tozaka na bien mama wana. Mais lelo akidesu na bafecha ba congolais te soko komika ba bengani mais watu wana ko sangana na biso. Mama na zaina camarade na ya ougandaise atika ka bana na Congo. Alors bazepe na ba camarade mama Shako comment il m'appelle ça ndo mama Shako soki mama mwana ne komeza kisoki Shako Shako bilo moabo bande konanga moninga na ougandaise a défier mbongo bande ko mbongo ebele. Maman na zeki ba maman mo boba so sala azo bomba mbongo ye donc biso to ye to kuta ye déjà na Danemark to kuta ye déjà s'intégrer to kuta ye déjà salaka d'autres donc pese me da respect azo sala musala ba koko wana zeki na ba mbongo na ye penza. Alors maman camarade ne ougandaise wana lobi alinga bengi sabana na ye na Uganda abiba na 4 bani kwa déficit mbongo ya bana 4 ya ba billet. Pour la baille lobi ceux qui baillent parce que ba opesa bango frais d'installation ba opesa ye ba ofute mbongo bana en tout cas ofuta nyongwana na 3 mensualités ayebi lobi ab camarade nanga bana baille atalanga pe na bana nanga awa yo pe ceux qui baille kozala bien lobi sunga ngai ba pesi bana ba visa mais mbongo nde aya déficit mbongo amiable sans même koleka na compte bancaire kaka boso pe liboka mbongo ya kotika ngona ndako bandi kunanga mama wana ougandaise azwa mbongo ya Camerounais ya ougandaise azwa mbongo abengisa bana baya koma ngando pesa nga ba preuve nga nazwaki mbongo na yo nga nazwaki mbongo na yo te mwesi wana simbi mutu mbongo na nge bele boeli kambu ni pesa nga ba preuve bandi kutala ndeto wakamitema mabe tela place ni tozo kende koma nini na pona biso oyo mwindu oyo ezaka tina motema mwindu beza makambo nini bandi kunanga muto zwi mbongo bato bengisi bana tela ka bala bakoli bazaki déjà moi ba âgé ba 17 ba 16 ans bakoli na Uganda déjà l'esprit moko ba rebelle bana na ba ya mama wana kenda après 2 mois 3 mois mbongo komi une année apesa ka te mbongo installation alia mbongo ba pesa ka bana aliaka bandeko mama wana kenda tina ndaku na ye asenga mbongo bandeko ndenge ba beta ye ba benge likona ba bengi police ketala mwaso a côté biso na ndaku aya ko bundisa biso donc moi c'est bato azo expliquer police azo ba preuve ezate yondo yoko kumenacer bato na kati ndako malgré basi wana bazo moi problème ke na police mais basi bango lote mais yaki ko se retrouver na hôpital munoko pasuki atikali na ba cicatrice mbongo na ye moko bandeko nanga mbongo no mo ko betisa yo soko zo e baneni osalela ngote biloko na mo ko betisa yo. Mais mutu o peza tela mama o babomi ndeko frère Caleb ba mama ona sambelaka na église wana sœur rango pe na ocha photo na ye na miniature o ya bomisi asambelaka pe na église wana mais tala nde babomisi ndeko nyoso nous pense que ba mboka eza sous-développé
Faut frère abetisa ba je moko boye. Faut asala makambo moko boye pona a gagner mbongo. Mais so ezaki ba pays moko neti ba awa tam so frère azali na université, tam so frère azosala musala ya bien, mais musala ko memi na liwa ya ndengwana te, mais ba vie ezo katana bato pona tozana mitema mabe. Et puis en plus sous-développement, en plus ba kuluna ba komi ebele, soki bato pe ba lembi ba kuluna, bango pe ba kuluna wana bazo bebisa pe identité ya bamboka, so ba yoki kake kuluna mbala moko. Et puis place congolais azali eyebana kake oyo aza congolais ne lateli na ye so otali ba photo frère Caleb azolata kitoko, azomona na présentable, mais botala nde ba bomi. Sikoyo bandeko na ngai pona ko chite nzambe apesa biso ba aspect nyonso. Po bato musu baloba kaka nzambe ko sala, nzambe ko batela, nzambe ko bandeko na nga soko zomona esika ezo ya mobulu na yebi kezaki pasi pona ndeko mobali ta musu akima. Ta musu bandeko loba na ko kima te na sala ba droit na nga boko beta nga te. Mais soko moni ba yo mabongo eke oza na possibilité okima ya kima. Parce que nzamba pesa ki o makolo apesi yo souffle pono kima. So oza na esika moko boye mudu mo baninga beta yo ko bate nzamba ko sala, so oza na possibilité pesa likofi ya makasi. Faut ko utiliser ka ba biloko nyonso nzambe apesa biso. Oza na esika moko bato ba oloba kombolo ba ofinga yo ovandika nyenza ba ko sala te. Lobela bango, gaze bango na nyonso to avec respect, mais olobi penza likambo ndenge ezali, oyebisi bango na kati ya mitema na bango ba oloba te to aza na raison, olobi pe so pe isajo lobi boya to ko betana, boya boko mona o nyonso oya kutanga ko kutana nango. Bande ko fuko lakisa ba capacité nzamba tshao na nzoto yo zozo ba charge nyonso zo tikela ata mosali na nzambe moko na Bible abande ko sambela makasi. Mais akufa kaka liwa ndenge Caleb akufi. Bamba ye mabanga Etienne. Na Bible bamba ye mabanga. Bande kolangeza kali sekite. Alors vraiment na komi nanga na suka na yebite ki motema mabe oyo to pesa ngo kombo nini et puis na yebite place ni ezokende. Mais to présenter ba condoléances na famille na e, mais na mwana mwasi oyo yo asali boye. Yeba ba faire église wana bato ebele ba marchaki ba koti na ba mai ba koti na ba poto ba lakeli bino mabe famille na bino ekolakela mabe bino pe boko bota bana so ba komika na age garçon wana ezala na maladi ezala na nini fo banda peka kokufa na famille na bino ti boko senga ka pardon parce que ezaki to côté faut to banda ko loba osali mabe biso pe to lobi na kombo nzambe ndenge nzamba lobi ke soko sali mutu mabe ti na 4e génération et kendele pe bango ndenge wana parce que ko boma mutu to ko loba to ko fingana to ko sala boy to sengani ba pardon, mais oya ko tiala main ko tirer ko chuba mbeli ko beta ko boma mutu non pas na stade wana to ko autoriser ngote. Alors, vraiment, bon matin, bon déjeuner, moi, copa ti, moi, copa café, tokos, likez, mission, partagez, et vous allez bien. Toujours, on est là, quand on a sa conscience. En tout cas, on a insisté, numéro nanga ya kala, o esuka na 17, soke bengi yo, et sengi yo mbongo, soko pesi et talingati. Parce que moi, j'ai déjà fait des vidéos, on a la scène à yebisa bilo qui a changé numéro nanga. Bino bato bolinga soko talanga te, eza problème na bino. Soki boyebi te, eke komeli yo, nga na kozongisa te. Parce que nazwi problème mo na papa mo awa fournisseur na ngai ya bakisi na komela kiye te numéro na ngai ya kala na osaila kango lisu te, mais na expliquer qui était pourquoi, mais na si na komela kiye et puis to komi ko komana numéro asika. Ale numéro kala mo ba escroc ba miyibi ba otambola na kombo na nga ba yibaka batu bambongo ba komeli eke non
pesa biso nga nazala danoise nazana pasi nazala nina sala likamoko boye okodefisa nga 250 livres et bon na ozongisa lobby iye pa lobby ote na lobby en tout cas Rita naza kaka na 115 est-ce que na kopeso 115 na lobby et problème ezate azui 115 ata bino moko munga munasala kana ba transaction aza na compte bancaire na ngai aneka kimba moko bi ok Rita problème ezate no ochelo na compte na yo ya le bitete compte na ngawane bo ekomi bloqué pe na peso compte mususu apesi kombo compte o eza na kombo na ngate bon soka zaki congolais tamsa nga comprendre o eza kombo na biso te kombo ya biso te bande konanga heureusement ba donner na nga nyonso ya WhatsApp efasame parce que lande ko luka ndenge nini na sala pona WhatsApp wane kangama to naza suna ba donner moko te na ngena laksa bino ndenge ba transaction ane leki alors esali ke ndiko mobala pesi mbongo le lendemain zela boy parce que tata na za matata na mbongo o pharmacien wana o apesa nga bakisi na te azaka matata ata na yebisi ke nazangi 2 livres nazo tindelo 2 livres na alobi soki na bakisi yango te na otinda bakisi te ngana kamwaki que to sali ne 3 ans to nateka bakisi jamais na senga mbongo aki ko tia mbongo na facilité bongo apandis ko kolandela nga azo banga okopesa nga mbongo abina kopesa te parce que naza na ba preuve que ça kombo na ngate numéro na yebisa ki on a changé donc kiyomo ki na banque na oye bande ni bosala alors yango na osenga na bato surtout bato UK na linga problème na binote donc bon soki muto osala émission landa ti na suka pono yeba makamia ezoleka so za na numéro na nga alors soko yebite ba leombongo na yo moi c'est pas mon problème. Et puis, à ta coûte, tu vas un bon moment de facilité. Si tu as 5 ans, tu as un bon moment de mais ceux qui se croient, vous payez. Ça, c'est pas normal. Papa n'a pas bon moment de qui bon téléphone, tu as un mais tu as un comélie kaka, na escroquerie, maman ça nini, à sopani, à payser bon. Voilà, bande on a commis na souka, que Dieu vous bénisse. Mon niveau, mon nouveau numéro. Numéro na nga ya sika ezali 0044 74 38 03 16 23 et soki na 23 wana numéro na nga sika mais oya kala balongoli ku na photo na nga batie photo mo boya bato eza ngai te s'il vous plaît azolia bato bambongo vraiment à bon attendeur sali musala malam na ba oba ok musala et puis voilà quoi to kutani to sololi bye bye bisous musala malam na ba oyo bazokende musala bonne chance na ba oyo bazoluka musala bongo te